Ma mission TV, le miroir du monde. Mais bâtonnier Mukendi, on se prétend qu'il y a avocat, il y a président de la République. Avocat personnel. Mukendi, comme honorable député. Ce qui y a comme honorable député, il y a IDPS. Ok. Alobi, il y a avocat président. Or, il y a un code qui est pas président. Il y a un mémo et bungi. Donc, on a vu ça, il y a un bâtonnier Mukendi. Parce qu'il y a en même temps avocat et banque. Donc, bref, il y a donc dénoncer la banque Yves qui perce, DG à banque, donc dénoncer bâtonnier Mukendi, bon, honorable, tu respectes le titre, honorable Mukendi, ou Mulumba, ce qui est zaïe, à maître, donc, tout ça pour dénoncer parce que ma camarade ça les a bien dit. Balongo la biso musala depuis 1999. Il est en procès parce que to senga va corriger des comptes finaux au ministre du travail à mon avis Zamabe. Banque pour na futa biso mboko na biso te a corriger des comptes finaux te a funda biso na parquet a lobi que to sali faux usage de faux. Plainte moko ya lokuta de A à Z. La collection ba document to tambla na ngwa c'est malheureux. Alors ba juge complaisant bazako kata mabe mais Dieu merci. En 2017, Cour de cassation et Kassaki va jugement. Il y a awa pour la fond, il y a plainte pénale au banque à Fundabiso. Tout ça parce que bande konabiso ba congolais bazako protéger mundele. Plainte pénale naie de A à Z ils allaient ba faux et usage de faux. Mais bazako protéger mundele, bazo lingane ba condamner biso pour na ba calculer bon biso correctement. Mais c'est Mukendi adako toi corruption pas mundele. On va condamner les Congolais bande konaye. Aza pour appuyer un Belge. Pour foutre biso bon côté. Alors que to salelié mboule belé, bato ba 45 ans bazali, 40 ans bazali. To sali mbongo na banque. 40 ans de Ma mission TV, le miroir du monde. Bon, ngai comme nanga monsieur Christophe Robert Ngangavika. Nazali président ya ba ex-agent ya Banque commerciale du Congo, ex-BCZ, BCDC. Balongola biso ya musala depuis 1999, il est en procès parce que to senga ba corriger des comptes finaux au ministre du travail à mon avis Zamabe. Banque pour na futa biso mboko na biso te a corriger des comptes finaux te a funda biso na parquet a lobi que to sali faux usage de faux. Plainte moko ya lokuta de A à Z. Na ko l'action ba document to ko tambla na ngwa c'est malheureux. Alors ba juge complaisant bazako kata mabe mais Dieu merci en 2017 Cour de cassation et Kassaki va jugement wana. To ya awa pour na fond, il y a plainte pénale au banque à Fundabiso. Ba quitter biso balobi to sala faute, to sala usage de faute. Mais bâtonnier Mukendi, on se prétend qu'il y a avocat, il y a président de la République, avocat personnel. Mukendi comme honorable député. Ce qui y a comme honorable député, il y a IDPS. Ok. Alobi il y a avocat président. Or biso to code qui mémo moko pas président, ba bengi biso abi mémo et bungi. Donc on a biso eza bâtonnier Mukendi mutalongolia. Parce qu'il y a en même temps avocat et banque. Donc bref, nek to aliawa. Toko dénoncer mundele à banque Yves qui perce, DG à banque, toko dénoncer bâtonnier Mukendi, on a ça nyonso. Bon, honorable, tu respectes le titre, honorable Mukendi, ou Mulumba, ce qui est zaïe, à maître, ou à Munene. Donc, tout ça pour dénoncer parce que ma camarade ça les a bien été. Bah, quitter biso awa, bah, avocat nae, bah, sali appel, tout ça pour samba la cour de cassation, ya baxi li susu, pour na ko sa jugement ou bah, quitter biso awa, a fundi bah juge, ou bah, quitter biso. Sur réquisitoire du ministère public a talaki a lobby que tout ça la faute, tout ça les âges de faute, faut pas quitter biso comme ça to zonga na suite à dossier na biso travail va calculer des comptes finaux. Par rapport à ce que la photo latina tolo, va comprendre la photo de qui signe le président. Merci beaucoup maman journaliste. Omoni elongi nanga pesinet moi mawa. Yo moko talaka ko moni quoi.
Donc ba photo zomon eza ba ninga to sana ba on banque bakufa 287 d'ailleurs tieto se séparé na ko liste et puis na quelques listes 287 bakufa. Oh, quelques photos seulement. Celui-là par exemple c'est un collègue qui a travaillé, un bon informaticien bakufa. Oh, il y a le président sectionnaire Anji na Kimbasek bakufa. Donc ba photo nyo zomon ya ba ninga to sana bango bakufa. Si ko loko ni boko senga na mokonza mboka ya lobi état de droit. Ba lobi état de droit ngo loko ni o senga na mokonza mboka. Obeti pena sete na esika wana to linginde état de droit ezala. C'est-à-dire que ba juge ba kata makamalam parce que dès le départ ce ba kata makamalam sinon ngano to ngoto kutana wale lote. Sinon ça futa biso mbongo peut-être depuis 2008 ou 2009. Mais t'as là 20 ans dont 12 au pénal. Tout na juriste nyonso procédure pénale pour usage de faux, prétendu usage de faux, et qu'on les 6 ans. Mais ça fait 11 ans que nous sommes là, et Baju Bakosalaka, Batonier Moukendo Toko dénoncé, à ça Salima Yu, on a prêté à couler sur la cour de cassation. Il y a toujours dénoncé devant place à ministre de la justice, n'a parlé de justice, tout ça l'accroché, ceux qui ont cassé, la présidence, la cour de cassation, devant le parquet général de la République, pour nous savoir que Baka Tamalam, état des droits au Yolobi et Zonga, le pays Nabiso. Mokonza mboka kolanda yo bato ekolo bakolanda bandeko no mpe bakuna na mboka ngele message no kotinda na mokonza bandeko biso ya congolais toni tobeta sete na likamoko toza konyokoma parce que bandeko na biso ba congolais baza ko protéger mundele plainte pénale na ye de A à Z ezali ba faux et usage de faux mais baza ko protéger mundele bazolingane ba condamner biso pona ba calculer mbongo na biso correctement donc bandeko eza mawa mingi to changer to tik esprit wana ya kodungaka yo moko intérêt na yo to mona nan le peuple d'abord ndenge de fait chichalo ba bazo protéger mundele mais c'est Yves bazo no lia mbongo pa ya mundele mais c'est Mukendi azako doit corruption pa mundele pour ba condamner biso ba congolais bandeko na ye azako appuyer un belge pour futa biso mbongo te alors que to saleli mbule belé bato ba 45 ans bazali 40 ans bazali. Tout ça, il bon, banque. 40 ans d'expérience. Oui, mais oui. 40 ans d'expérience. Il y a un temps. Motomo comme na $200 de compte final. La Mindele va foutre plus de $1 million. Mais les derniers travailleurs qu'on n'a pas reçu même $200. Si on n'a pas gagné en Belgique, on a banoko. Le message est que si on a banoko kuna na Belgique, bango bazoya bazoya konyoko la biso kuna bazola tsa mokonza mboka pa wana la pour répondre ngo tokoyeb ça va Belge boy. Ndeko na bango DG Yves Kupers. Il faut payer sambongo na biso. Procédure pénale oya bloqué biso pendant 12 ans à ko futa pe yango parce que nyoko libiso toza ko sila ndengo moni ma photo. Ba Belge boye ba que ce qui monsieur Yves Kupers a continué à instrumentaliser justice na biso et que ba rendre justice à mabe ba komona oyo ba mona na nute na RDC. Tolobiang. Message de routine de la honorable maître avocat Mukendi. Azonga bomoto po biso to bato indo. Kaka ndenge lobi batonnier Mukendi. Bible lobi naza koloba na kombo ya 958 ya Seni donc 287 bazana se ya mabele na kopesa bandeko journaliste liste na bango. Toyebisi eboye tika nzela wana ozali à côté za nzela malunga te. Le peuple d'abord, yozali auxiliaire de justice, ozali mercenaire, ya monsieur Yves Kupers te. Tanga dictionnaire, okomona ke mercenaire eza injure te. C'est-à-dire ozamutu makambo ndenge lenge longo bani ozolanda ngo te pona mbongo, ozosala makambo beba ndeko no bakufa ka bazwa mbongo na bango te. Monsieur Batonnier Mukendi wa Mulumba tika nzela wana biso bandeko na yo ba congolais to yebiso yango lelo. Il n'est pas encore tard. Ba katino ba jugement te. Na prise à partie à eux à Lukuta. Soko to zana bomoto. Oko zonga même kono kondo retirer prise à partie na yo. Parce que ça prise à partie moko totalement cynique. Oyebi très bien que ba plainte na bino nyonso ko sala na banque ezali ba faux usage de faux. Que biso to sala ta faux moko te. Dozoli ngaka onyoko na biso to zwa mbongo te. Tika nzela wana, c'est le dernier mot des Asseni. Tika tika tika. À bon entendeur, salut. Numéro contact à président. Président, peut ça numéro contact. Tout ça, on peut s'en souvenir. Mikanda na biso monango tout de suite. Papa. Ye maître so maître Mukendi. Azali congolais. Mais azali mondele te. Mais ye bakate Bible zo lobate onyoko la musali pona le foot na yete.
ya mibale bible azoloba te kolia avocat to kanyaka ezoboma miso mais mokende atika biloko wana toza bato da banyama te atika biloko wana eza mitoko na biso akokamata kosangana biso te apekumisa biso bazoba mais yaliaka avocat akoza koappuyer Yves aza mundele mais Yves aza travailler le quoi biso hein pourquoi baza konyokola biso même ba politicien baza kota na makambo oyo pourquoi toza ba simple travailleur mais baza konyokola biso pona nini isa droit qui hein alors boyebisa ye na lobibo ye maître Mokende aye bakaza aza congolais aza mundele te ata banga nzambe so banga nzambe te yebeke dossier bato bakufi ebele mais atika makambo na abongola motema atika makamwana na suki wana toko bakisa boyo président de République autour oyo awazali awuti la partie IDPS mais maître Mukende voilà maître Mukende président azuru ba corruption za la terre mais maître Mukende IDPS azoko mema corruption na kati ya gouvernement oyo président de République atala pourquoi rapprocher maître Mukende pepe na ye mutazoko bebisa makambo ya démocratie na Congo oyo awa maître Mukende voilà siko message ni botinga la banoko ba belge message ni ba zonga tozwa iranium banoko ba belge tobila bango boy ba banoko basala ki mingi pa na so 80 ans alors ba benda matoi na PDG bango Ikipers afuta de compte final na biso normalement voilà maman sende yango wana omoni liso batu bakufi zo mona mama tous ça sont morts tous zo mona bonyonso bakufi bonyonso mona ba photo banya bakufi bozo mona nyonso liso bana bakufi mabal bakufi les enfants déscolarisés éparpillés et des foyers disloqués parce que c'est au moni va pesa tout des comptes finales la Belge en tout cas ba yebisa moto na bango ba futa mbongo na biso mbongo fa voilà journaliste pourquoi kaka ba Belge banyokola biso bango bayaka ko coloniser biso ti lelo tozali kaka na colonisation nani tolongwe te toza na droit na biso te kaka ba Belge ba société belge ne yango ezako ndoko na ba congolais pour quelle raison voilà et le etikale ne yango c'est-à-dire ba longola biso sur base de documents ezala qui faux ezali faux c'est-à-dire les décrets loi numéro 065 bon ezala qui signé na président de la République mais imiter sur base de faux documents. Donc, c'est-à-dire opération basale de départ et qu'il faut exactement. C'est ça. Ah bon. Le la président république le papa y avance comme en Mboka, habille le peuple d'abord état de droit. C'est l'état de droit. Parce que les juges ils ont dit les droits. Pour na faveur na biso banque akoyi bon papa Mokende akende lisusu kufunda ba juge wana asa prise en partie pour que ba samba biso to koya lisusu eza malamu te ya tungi donc biso ba to landa président république donc était corruption ici ya Mokende mo côté voilà na muluba te papa na monyo lati o pende ko na miatika bino. Oui, azande qu'on a besoin de tirer biso, bolikoloka ya makambo. Zomona ke mabale kufa. Même ngana zolo ba dona za célibataire. Oui, na ajo. Bon, maman soki na kufi. Na tona beli na kusunga ngai. Bon, biso tozolo ka mbongo na biso, il faut Mukende Alex amikana wana donge sunga. Ba futa mbongo na biso. Mais c'est aussi ya ba no ko biso to aka o tonto zongisa banoko subaya na banoko ababa zonga batika motema mabe po bango bazande mabe bazama la mute ba ibsande kuna bango ive afuta mbongo na biso soke zate so bazonga de biso to komema des ordres so ba fufi mbongo na ba ofele pe baza ngai kutu papa na ngai oui papa na ngai naza orphelin papa kufi alubanwe na banque salika 2 ans akufi atika biso bana miketi to kolika na nguya nzambe na chômage donc ndenge za wana basa l'effort ba régulariser station na biso oyo batika maniganso ba sala pona ko tépoter dossier oyo message no otindela mokonza mboka
pour y lobby a besoin jeune à avancer. Message et on a la Mokonzamboka, il y a le peuple d'abord. Même papa, tu sais que Diemoko a Koufaki, abaki le peuple d'abord. Ça dit toi un état de droit. Donc il faut pas régulariser cette situation à biso et à banque, tout ça dans le calme. Ba foutambo on a biso au grand complet. Makambo bela nila loba mais c'est mon genya moko pe ya mwana mboka IDPS, avocat IDPS. Mwana mboka président AI IDPS mwana mboka Jean-Marc Wakabunda za kamotama la message ni boko tindela. Voilà monsieur ba okiko soana mais c'est honorable Mukendi pe a retrouver solution pour na bisote. Mais mon avis c'est ça qu'on a déjà. Et pas même oui, c'est ça qu'on a déjà. Il y a eu des pèses. Il y a limité déjà. Il y a limité. Concernant Makamuyaye Mukendi ndenga za ko corruption na niveau banque pour que banque afuta biso mbongo te azali complice. Azali ko entêter pe lisusu ba collège na ye o ba za ko travailler ensemble na ye. Alors to ko loba ke to lingi président azo information na président qui sait que dia yeba information na ba tout na ye. Pourquoi il y a là ko tia mungwa na pilipine na dossier no si longtemps to ça banque afuta biso mbongo te jusqu'à aujourd'hui to za ko perdre kaka 20 ans de conflit de travail et lo ko moko to zo ezate. Baninga ba okufata ba photo to lati pona baninga wana. Alors to lingi lo kona te. Faut justice ça sala a juger makamo malamu. Ti ba pesa biso mbongo na biso. Bana biso lelo batanga ba classe bango eza négligé. Mabala musu baninga epanzana bana musu so basi ba sente bango ngoya zo ata liba les ate parce que encadrement malamu ezate. À cause de ça, 20 ans de ya musato sali eza ya pambate. Il faut apesa biso mbongo na biso. Afuta biso mbongo te azo saka manœuvre. To lingelo quand apesa biso ndembo mbongo na biso to kabona ye. Ba dato ba oya ba ozo ba retraite kuna. Ado futa $50,000. Est-ce que biso pour la biso akofuta biso ngote basaleli après fin ya carrière a dû de compte na retraite ba futa $50,000 bongo biso bato saleli yemo mtalongo la biso na volonté propre na eto yiba été bon pourquoi pas futa biso te ali ko futa biso mbongo te pona nini bon biso tozali ba seni ya BCDC toye ko réclamer ba droit na biso alors to funda banque na justice tozali ko samba ba konzi ba pesi biso raison a na cour d'appel. Maintenant, bango basali appel la cour de cassation. Tozo samba na cour de cassation. Alors, maître Mukendi azali avocat ya banque, azo kende kolongola ba dossier. Oyo to kote ça et pas président de la République na cour de cassation. Le 2 o il faut basala arrêt, yango tozali kolekisa message. Et pas ba konzamboka ba yebate maître Mukendi wa Mulumba azali ko sala maître Mukendi wa Mulumba azali ko violer ba loi ya mboka. En tant que président, conseiller à président de la République, en tant qu'avocat, il y a UDPS, lobby le peuple d'abord, il y a lobby Mundele à banque, Yves Kipers d'abord, Bissona Sima, to souffrir mingi. Justice o esali 20 ans tozo samba la justice. Alors ba okata makambu, tozo senga la président de la République, ata il biso likambo oyo, tozo senga pe na premier président. Il y a cour de cassation, ata la likambo o ya tinda biso na cour d'appel, basi bakati makambu na cour d'appel. Alors yé alingi makambu cour d'appel te afundi lisusu ba avocat ya cour d'appel na cour de cassation, ba juge ya cour d'appel. Alors to sengi na président de la République, ata la biso ya lobby le peuple d'abord. Alors maître Mukendi avocat ya président de la République, ya lobby Mundele ya banque d'abord, biso peuple na sima. Yanga tozo senga président de la République a la biso likambo oyo ba kokata makambo oyo le 2 na cour de cassation tala bandinga ba kufi bango et tozala bango tolati bango plus de 250 morts 280 morts ba kufi pona pasi ya mboka mbongo na biso ezali na banque ti lelo tozo yango te batiki bana basi batiki ça fait 40 ans batu basali ba 30 ans 35 ans de service ba assainir bango ezalaka te na mboko yango tozo réclamer mbongo na biso. Ma mission TV, le miroir du monde.